pour tout le monde, pour TV et radio, tout le monde, pour bima bozaki na difficulté, bazo memayo, comme memati bien pour vendre ça. Alors, tu éviter tout le monde na babeki. Est-ce que au bout de ta boue, tu as comment et comme là qu'on a vu, tu accident, mais quand on explique ça, réalité ni a vie ou yo ou ta Mbongo exact. Quand tu as là qui na maman le dit le quoi tu as na mbongo te to babi msabso na kitambo to zonga na ndaku bongo to luka to kende kine ko zonga ndaku mama eko kufa. Oh là là. Oh. Sois forte, maman, sois forte. Le but est passé. Il y a ma casse, maman. Les solos, il y a passé, mais sois forte. Voilà, en tout cas, pour ça va, il y a ma casse, courage. Maman, tu as kufa. Moi, je suis kinao ezate. Mtolandelanga azate. On a si les lots dans le babou et ma collègue ça pour la. Ça passe na bandi classe. Na bandi kotanga. Na bi ke lobby pe na zala mutu na société. Wana nini? Wana comment qui va 2000 ba 2015. Papa kufa ki na 2014. Donc il n'y a pas maman donc petit maman. Zaki ka bogo na zaki ka na passe makasi. OK. Donc maman kufi de na place na bandena ko vanda na maman mais si baba yaki nga po vase au sein la toilette ndenge nini baroba ke de ko baka au sein ndenge nini ka place ofandi wana. Makambo mususu comme la rabiso na vie to baraté et uti wapi et belé l'autre zomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokole katana mususu lelo bakoma maboma alors et belé pe l'autre zomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre mususu lelo ba maboko katana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga parler mais azongi bo akutena bakulu na butu bakotisi ependako nyonso wana ezanini réalité ya vie. Désormais chaque jour à partir à 18h bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu ça bino FM télévision et la rabino Marambasika. Réalité ya vie eza émission oyo boko banda ko découvrir ba histoire vraie ya bato bakutana na ba vie pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend er besoin de la biso. Mbote na bino noso balandi ya FM télévision partout bozali. En tout cas, merci na bino ba abonné na biso. Ndenge boza ko partager ba émission na biso, ndenge bozo aimer ba commentaire na bino. En tout cas, et ça la biso mala mingi. To kitia comme momesano, tout ça ndeko moko aza abonné à FM télévision, a benga biso to kita pour que tout meka solane, tout ça précisément na commune ya Selembao. Peut to kuta na ndeko abengaki alors pour que tout solana et quand ndinga alors pour finir TV za radio te to kota na kati ya lupango to ada na vene awa comme ça to kota sa lupango to solana ndeko to landa. Merci beaucoup balandi ya FM télévision quand on notre connaissance no libanda toza awa na commune ya Selembao na invité na biso aza abonné à FM abengaki biso à partir du téléphone de to kiti donc tout obligé photo qui t'a verre pour to meka mpe ko solana na émission na bino ya réalité à vie. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman comment on Comment on a makanisi Cheraline. Cheraline. Makanisi Cheraline. OK, merci beaucoup maman. En tout cas, merci na ndenge intéressé ko benga biso. Alors malgré tout za musika mais to yi karati to komika vers yo. En tout cas, merci beaucoup. On a habité maman chez Maman Cheraline. Cheraline. Est-ce que balandi à FM télévision bazolanda biso? Est-ce que vous pouvez se présenter? Comment vous pouvez biso moi biographie no muke? Maman botami wapi? Est-ce que vous êtes congolaise, soit vous êtes quinoise, soit vous botami l'intérieur? Mais quand on peut expliquer balandi, il y a FM télévision, ba mais quand on ko yuka. Moi biographie no muke kaka. Naza congolaise.
ya Kinshasa mais nabotami na Brazzaville. OK. Nabotami na Brazzaville. Tant nabotami kuna papa na ngai maman na ngai bazalaki kuna. Après toyo koma 2009 maman toye awa ayo tika ngai na otanga na Kinshasa. Donc ça congolaise. OK. Vous avez 4e na famille. Naza 4e. 4e. Maman Chiraline, en tout cas, bandeko ya FM télévision baninga ba est-ce que vous êtes célibataire ou bota, tous en marié? Té. Na bota té, naza pe marié té. Na bota té. Un peu marié té. OK, merci beaucoup. Bon. Maman Chiraline, où ils ont une émission FM télévision, ils ont une émission réalité à vie. Réalité à vie, tu bêta kama solo à vie, ba réalité autokuta nango. Alors zano penza calme, zano posé, to solo na biso kane zalaka. To ebité nini oyo sali ke pour maman okitsa biso awa na selemba to ya verio. Ami nanga to zalane awa. Tellement bosolo la pe na bino. Nde ameke pe ko betela nga liso na bino nga pe na yebisi fo benga bango to kuta na bango nga pe na pesa histoire na ngai nde moni asala pe ale tout abengela nga bino pona zaki na difficulté pe ya longwa na ya ti pesa bino bozali nde ya bando yebisa nga ke na ko benga nga pe na lembete ka ko yebisa ka ebengela nga bango na nde pa bengi bino nde boye a. OK, merci beaucoup maman. Nengi intéressé na problème na biso vraiment en tout cas merci. Bandeko FM télévision émission na bino réalité à vie partout aux alliés. Si vous avez un problème, bien biso to roya vers yo neti maman, abengi biso to kiti ti selemba alors to na selemba ne tu to sur la maman. Alors maman mikano no yebisa biso pour tout munyo pour TV za radio te to munyo pour bima bozaki na difficulté bazo memayo ko memati be ko vandisa yo. Alors, tu habites, tout le monde a babeki. Est-ce que au bout de ma boue, tu es à comment et comment on a vu, ton accident, mais comment on explique ça? Réalité, il y a vie où yo au par rapport à au comment on a babeki. Puis na histoire na weza passe papa. OK. Et puis ça nga passe. C'est na raisonnant et ça la nga penza passe. Tu dis que l'histoire a passé minimum. Je suis athée. Balandi FM télévision bana pour ça ba histoire là. Mais comment réalité biso? Na botama boité. Na botama boité. Donc ezaki na année 2009 na Kinshasa na bandi classe. Na bandi kotanga. Nayebi ke lobi pe nazala mutu na société na kana ekutu te na kokoma na beta o. OK. Tant na bandi classe tokomi na année 2011 na ekokwea maladi na belaki makasi maladi ani bandenga kana mutu passe mais na ndoke pe ka classe po tokomi pene to sa examen. OK, classe mutezo sala nga ka passe. OK, classe mutezo sala nga passe. On classe ni. Nazaki na 6e. OK. Mutu ezo sala ka passe, mutezo sala ka passe. Ti na yo calme ko ke classe na business so na ke classe mutu ezo beta makasi, moi o fixa to tableau exact. Mamu na fanda. Ça ça va examen nzoto na landana nzoto comme makasi. Na kota douche na sokola nde na kendo koya na douche to na koya na douche wana na miyeba te ça les crise na sala crise ka na douche na miyeba te eloko te na nde ba memanga na hôpital ya Kitambo na yo kota koma na zo miyeba na ngai pete maboko esalaka te makolo pe esalaka te na liaka pe te na koma na yebi eloko te. Na ndenge nzambe kaka na bolingo na ye connaissance yaki kozonga babimisi biso na hôpital ça combien de temps na coma na coma asaki 2 mois asaka 2 mois na coma na ningana te na lobaka te nzambe kaka na bolingo na ye na ndenge na yaki olamuka ba docteur babifo babimisa ngai nakende kiné
maboko esala te makolo pe ezosala te Ntango olamuki na ntango nalamuki na koma maboko esalaka te makolo pe esalaka te siko balobi ndenge eza boye il faut kaka kine wana fo nasala ngo ata ba 5 ans 6 ans baharcelere nga na kine mbongo eza te wana tozalaki na mama alobi lokola toza na mbongo te babimisa biso nano na kitambo awa tozonga nano ndako bongo toluka tokende kine kozonga ndako mama aye kokufa. Oh là là. Oh. Sois forte, maman, sois forte. Tobi eza pasi. Eza makasi, maman. Les solo ya passé ya pasi ya pasi, mais sois forte. Balando en tout cas ba posa ba ila lisolo. Eza makasi, courage fort. Maman ekokufa. Maman tango ekokufa, moi pele banda pe kinango eza te. Moto alandelanga aza te. Nde navandaki kaka maboko mpe esala te makolo mpe esala te ti baninga kaka oyo bazanga te ya lisungi bakomi oyo asunga ngai bamisusu baotokiselanga bamakasa komase ngai kobendabendanga bamaboko so batiki nga na ndako ya mosusu navandi ngai mo boye bakakutanga nasali crise mpona bande kokanisa mingi nande kotia mpenza susi makasi ti bake kotikaka na église nakoma ovanda na église nakoma ovanda nasala esu 9 mois na église lisungi mpe kaka ya baninga kaka mike mais appui ya makasi eza te na église 9 mois nasalaki baye kozwa nga lisusu nazongi na ndako changement eza te natambola te fo batombola o boye kotombola fo batombola o bakitisi yo batomboli yo bavandi so batieli yo mai basokoli yo aire place nyonso baotiko aire ka bayo kutu bayo kutu ka wana nanyokwami mpenza nazonyokwama mpe kati siko baninga kaka lisungi soki aza eloko ayo kopesa yo ya kolia mo elamba baokabelo baolinga kaka ozala mpe kaka na etili na miso ya bato mais naza mpenza ere te nde mpenza bato bazalaka na esengo na vie nde naza boye makasi ya kotambola ezalaka te maboko ti ezosala boye esala na makasi kaka oyo baninga nde bandai komase mais esenga nazwa kine mpenza ya makasi mpo liboso ata kolia ngambo na ndoko kolia te ti nakomi force komeka mpe kolia biloko ngai moko mpo bandai kaka kolesa ngai mais makolo ti lelo etambolaka te makolo nanga ti lelo naoloba boye makolo nanga etambolaka te eza pasi balandi FM télévision en tout cas beaucoup comprendre maman aza émotionné par rapport à masolo oyo réalité akutana na vie donc façon toyeli awa nde tomoni azobimela mpo avanda na kiti en tout cas eza difficile makasi donc azovanda na kiti na difficulté fo bamema ye fo avandisa ye toyebi ke eza pasi mais alors ntango mambo wana esalami wana nini wana ntango sikoyo obimi hôpital oyo na ndako ovandi na ndako bandeko no bami bamikoya komanse wana nini wana ekomaki ba 2015 mpo papa akufaki na 2014 donc inani wana yaliwa mama wana donc nazalaki kaka bongo nazalaki kaka na pasi makasi nazalaki kaka na pasi makasi ntango mama akufi na place na bande na kovanda na mama basi babayaki nga mpo vase osala toilette ndenge nini bango bakende kobwaka osala ndenge nini ka place ofandi wana msu mpe eloko kolia mpe eza te msu mpe mai ya komela eza te mais kaka mpe kaka bato mosusu ya bango bazangaka te bazoya kaka msu kokabela o kopesa yo mais comme tel mpe te mpo mokili otala kaka pasi kaka ti sikoyo naoloba naza kaka na pasi na place naovanda
na peka na passe après kolongwa na sikundo ye awa aso c'est pas nani pas ami kaka muninga kaka bazwa mimi en tout cas lisolo na mama eza pasi makasi mais courage nzambe moko ayebi FM télévision tona pasteur na biso tona bato na biso eza que c'est un problème bapesaka conseil bato mpe soki esengi basunga financièrement baza en tout cas nayebi ke balandi ya FM télévision bakozanga te kokota likambo nao na bolingo ya nzambe. Alors maman Cheraline maman Cheraline mekano niko yebisa biso ntango obimi hôpital mama so akufi ovaye na ndako eloko kosala eza te bon avant nakoma na question oyo ndenge natuni oyo mekano kobisa biso sikoyo na moment oyo est-ce que osala formation moko boye soit otekaka soit oyebi métier moko boye to osala nini po oyebi ke okataki classe moyen otanga so ezalaki te okomi deja na 6e mpo ozwa diplôme après wana bande kotonga donc après wana ntango ovai na ndako mama akufi après okomi oyekola babandi kolakisanga machine moninga moko azalaka pembeni wana mpe atongaka azolakisa ngai abi na place ovanda orezo na mingi baya kokuta yo ozosala bacrise boye yaka otala nga nde nazosala lokwa maboko no mpe ekomi kosala bamouvement osala ata bamouvement ya machine eza mpe moko ya kine eza physique nde akomaki kolakisa ngai nazotala mpe nazomeka mpe ntina nayebaki pende me mashine eza nango te mpo wana ezalaki ya ye ndeka komeka na oyo ya ye soki bato mpe baye moye mpe azolakisa ngai zwa oyo tonga boye mona natongi mpe boye mona mpe lambo ebimi mpe kitoko zwa oyo sala boye azolongola ngai lokola basusi baimere mabe nde abandeki kosungasunga kaka na mashine na ye nde azoyebisa ngai alobi soki omonana nzambe akosunga kaka omonana na mbongo okosomba mpe ka mashine kotiaka makanisi te nzambe akosala donc andeka kofortifie nga kaka ti lelo mpe boye nayebi nanga kotonga mais naza nanga mpe na mashine te makoki mpe eza te mpo nasomba mpe mashine nde navanda nanga mpe kaka. Merci maman koyoka lisolo na tuki eza pasi mais quand même wana na métier mona mutu osalaka otongaka nayebi te mekano koyebisa biso après ntango obimi ovandi na ndako moninga na nini koya kozwa yo okenda koyekola kotonga machine moma wana osemotaki ndenge nini mpo okota courage wana ya kokende koyekola machine tokokuta quand même tokuti ona suki bakanga avant to ban émission quand même ozosola na biso bien ozoseka osemotaki moma na koma popo na omoi neti esili maboko esala te maboko esala te moma wana ogéraki ondene mpo na nga moko vraiment namonaki kutu na suki mais lokola babi kozala mibale misato nde babi l'union fait la force moninga wana vraiment atikaki ngai te mpo ezalaki na ntango nazalaki so nafandi omona nazolela mpenza nabandeki kolela nabandeki komona mpe na suki mais moninga nabandeki koyesanga kaka lokola oza na bomoyo okufi te vie eza nanu tika kolela abandeki kaka kofortifie ngai ti nabandi kolongola mwa basusi muke soki omona baklient na ye baye na place ye azwa mbongo wana omona apesi ngai oyo kanga suki ya mosu ye moko obenga mutu aye akangi nga suki boomona boye ninga mosusu aoyaka akangi yo suki elamba nalati nga mo minatonga elamba nanga oyo nalati oyo mosu moninga oke na zandu boye asombi mwa maputa na ebele azwi mwa mibale mwa moko akabeli yo pesi mpo ozalaka bien ozala utile na miso ya bato mpo nde nazalelaki
otala ngai te nde nazalaki otala ngai te me nzambe aza bien ti bomoni oyo mpe eza nzoto na ngai te eza sante na ngai te nazalaka monene nazalaka mpenza monene me namoni nzambe azosalelanga ngolu moke moke nzambe aosala ngolu aokitisa mawa na ye nazotia basusi mpenza lisusu te. Ok, en tout cas merci beaucoup. Moni ntango devant les camfou kozala na ba ni baloba ba nerf solide pour que ou affronter problème wana. Alors bandeko ba olanda yo mais kana otala caméra bandeko ba olanda o na moment où ba difficulté soit à côté na kumoko boye azo bata ko sala nini donc pour na mo ndeti ke ve soki akodo ndeti akota na ndako ami boma azo baté en susu azu di baku ya olanda émission oyo soit maman mo boye na mwana mo boye na promo boye do akumeli do akweli promo boye azo ko kalisuté conseil ni ko pesa bandeko bongo quand même yo ma bourgeoisie ça a été ma colonne mais ça sali grâce ma bourgeoisie ça la mais vous vendez été vous écoutez ta machine donc nous avons besoin de mutaine lamba autonga très bien. Ok, alors puis ça conseil pas bandeko ba mon kende et s'il est pas là bas mais quand même yo to couture conseil ni ko pesa ba bandeko zo na biso conseil na ko lo bakala bandeko bazala ba problème na ba ko ba problème ezala ko elipe ngai ba nakolo banini ba mi comme ça faible té. OK. Ba mi comme ça faible té. Ba longola pe espoir té que vie na esuki. Vie esuka kaka soki mutu akufi mais tant que nzambe bazo corder souffle de vie c'est que espoir ezana. Donc quoi ngai o. Donc na kaisa ki vie esuka ki mais nzoka espoir eza nanu mpo naza na bomoi donc bino mpe bomitia susi te bomizonga nsima te omitika mpo nga nde naza boye natambola te peut-être yo oza makolo ozotambola Kinshasa mobimba me ngai place navandi nde omoni nga so ntongo etani navandi boye omona petit pokwa na ozaka esika wana nafandi ka wana mais nazo bungisa espoir te. Très bien. Nayebi kaka na jour moko nzambe akoko changer vie na nga akoko changer situation na ngai. OK. Donc nazaka neliki ayo pe place ozali soki oza na problème kokanisa te ke problème wana eleki nzambe eleki nzambe te. Nzambe azali aotika ote nga espoir ebungaki surtout ntango mama na nga akufaki ntango mama akufi bato baoya faye balela mama me bando olela nde ngai baolela ngai nga siko naotala bato faye balela mama na nga moto akufi me baolela nga babi mama abwaki ngai atie nga wapi ntango mpe bato baoloba bongo nga mo mpe espoir deja esilaki mais nzambe loko azaka na bomoi atika ba o aye te nde bomoni ngai susu naleki na émission boye tosola na bino bandeko na nga oyo boza na baka lokola ngai. Très bien. Botia susi te bobungisa mpe likia te nzambe azali akosala ata na ntango asuka ata otikali na souffle ya suka nzambe alola atikaka ba o aye te akosunga kaka ona nga na ebisa bino ka yango wana. OK, merci beaucoup maman en tout cas conseil na yo merci bandeko bayoki merci beaucoup donc bandeko na elo ya Barcelone souté parce que maman déjà ça petit conseil nyonso donc ndeko o moni ko kumina suka au peut-être espoir en tout cas ko désespérer te ikara mpiko ne baloba biso na lingala ikampiko ko simba rara un jour simba. Alors maman maman Cheraline yebisa biso na moment où ba difficulté ni ozokutana pour to moni yo pour vanda ezali pasi ba memi yo mais pour vanda wa to ebité ozovivre ndenge ba difficulté ni ozana na minute papa na difficulté makasi boso na place na olala ma ezobota pour atteindre pour to koma mai to comme na pasi ma ezobota place na olala fa na zala na machine na ngata epesa nga te lokwa kolia naza nango te
nakomi kolala nazotanda toko éponge ezopola na mai na bwaki nazotanda toko naolala donc pasi eza kaka donc pour otandi éponge mai ezobota moi eza te place nazovanda nayebi te bino moti boye ti place bokomi awa mapasi vraiment mpona mai nasala ndeni nzambe kaka ye moko naza na susi nzambe atinda basungi basunga ngai mpenza kolia na ozolia ndeni kolata no mpona ere mosusu okende kosukula osala ndenge mitutu mondi bosimbo papa ntongo no baobimisango moni beki na nga oyo kotambola nango nakokaka te mpo nabotami nango te bayekola mpe kotambola nango nga nakokaka te fo basimbi yo bakena do kosimba ngo mpe do fo batombola yo mutu soki aza atomboli yo amemi yo atomboli yo akitisi yo nasokolaka fo bavandi so na bassin bassin mpe nasokolelaka na miniti oyo nde bato bamvula ezosala boye epasukaki donc naza kaka boye vraiment mene namoni soki motu moko abiki no apesa o velo wana anatanda nano pour ke okenda kozwa banini bakinene olobi est ce que soki ndenge oza kokende hôpital ndenge bayebisa o est ce que soki ozwi traitement mpena oyo eza ya bien est ce que okotambola to etikali boye te na hôpital mpena na centre handicapé oyo nanda okokende basiranga mpenza ke lokwa sensation ezali mpo so moto asimbi yo ozoyoka so mpe ngungi aswi yo ozoyoka tiseke sensation ezali nde basiranga bayisanga ke soki baaccéléré nga kine espoir ezali na otelema. Ok, merci beaucoup balandi ya FM télévision na asir tokomi na suka ya émission tokomokoma presque à la fin ya émission na biso. Alors maman pesa message moko epa bandeko bazolanda yo FM télévision biso chaîne nini émission so ya réalité à vie bato batala ngo za ba responsable ba na France neti Douglas Tangaba na France chauffeur à poids lourd Mami Chomatoko na Belgique dans l'émission Oyo Jean-Marie Matoko na Belgique dans l'émission Oyo Pasteur Jacques Kafwa na Australie na ba pasteur nyo sur Australie ba vendre na penza bona TV ba hôtel émission en réalité vie ce que vous en a message mo européen ça balanda bazolanda o ils un message ni en tout cas ça pena cœur ouvert le ba pena posa mutema na message ngo la c'est pas bandeko ba olanda ngai vraiment Nzambe asunga bino po bino pe bosunga biso. Très bien. Bosunga ngai papa. Bosunga ngai vraiment soki osungi ngai Nzambe alola. Akobosa na bino te. Akobosa na bino te, akopesa bino pe akoleka. Bosunga ngai soki makoki ezali. Place bozvandi na bandako so bozomona ngai. Bolanda tende na lati robi boy, bolanda tende na kangisuki boy, naza na souffrance, naza na difficulté makasi ya makasi penza. Kasi na osenga na bino, soki makoki ezali, Nzambe alola otika bino te bosunga ngai, bosoutenir ngai na bakine. Baba ki fona sala kine na kata na ngai, na fanda. Mbongo ezate makoki ezate balobaki na ata ndako boye nazwa mutu accélérer ata na ba massage bato baluka mbongo ezate banda komela nga bakisi kutu na ndako komela pona mutu ba syndrome ba tramadol pona ba douleur na mela ngo pe lisusu te na kata na tika pona mbongo ezate. Donc naza na difficulté soki Nzambe asungi bino apamboli bino bosunga pe ngai bosunga ngai vraiment Nzambe alola kotika bino te akobwaka bino te boyoka penza mawa bozwa ngo cœur bosunga ngai papa ba mama
place bozali nayebi ke mama nanga akufa bino ba mama bozali papa azate bino ba papa bozali ba yaya bazate nazala ba yaya bozali place bovandi na bandaku soki mission ekomeli bino botika ngai te nazolala na se bamvulo nyonso ezobeta boye place naolala mai eyebima so okomi wana otali oyoka pasi boyoka mpenza susi bosunga nzambe alola otika bino te oza na souffrance ya makasi kovanda esika moko banda ntongo ti pokwa soki na bino alala nzoto nyonso douleur moye mpe namela ata kisi ya douleur eza te mpo bakisi oyo badokter baloba namela namelaka yango te mpona bakoki lisungi eza te. En tout cas eza mpasi nani quand même message na oyo ekomi mpa bandeko bazotala biso mama aza mpe na difficulté ya machine soki aza mpe na machine na ye ya coudre ya kotonga ya maboko wana atuka ekoyede quand même ndenge atongaka na ye wana na quartier daso bayebi ke ye atongaka quand même akosurvivre ata nango bakisa mike mike pour ke emeka koyede nayebi te mama soki oza na liloba moko mosusu natuni yo question wana te oza mwa liloba moko okoloba okopesa na bandeko baolanda o to soit osisino déjà maloba nyonso to ndenge esisi na kaka papa liloba eza kaka bandeko basunga biso tika biso te bandikape mpe baza mpe bato lokola kaka bato nyonso baza na droit kovivre kasi bozali oyo kaka mawa na biso oyo kaka mawa na biso difficulté bandikape eza pasi makasi eza pasi papa na bamama botika biso te bosunga so osungi nzambe alola otika mpe bino te okana ngai naloba yango wana. En tout cas merci beaucoup mama nzambe akosunga nayebi ke émission oyo nzambe akosala grâce ekoleka malamu mingi mpa baboyi na biso ya FM télévision. Merci balandi ya FM télévision tokomi so na suka ya émission na bino réalité ya vie naoki nazasi boki lisolo ya mama en tout cas esali biso nyonso mpasi me ninga kuna oya émotionné nasoki yango même mpa koloba lisusu mais en tout cas esali mpasi mais courage nayebi ke nzambe akosunga ekoleka malamu mingi. Merci na bino nyonso boza kosabone na chaîne na bino FM télévision. Merci na ba partage na bino, merci na ba j'aime na bino, ba commentaire, merci na biso malamu mingi. En tout cas ndeko o moni oza na problème mo songolo pakala ko hésiter te benga biso na numéro eza na ce écran. En tout cas tozanga te na ko répondre yo ndeko aza ou pas na besoin na soko beng FM télévision directement to ya verrier bo sola na en tout cas oza malamu. Est-ce que vous avez un téléphone? Exactement. Donc soki ndeko ozana posa ya koyede ndeko soit ozana posa kosola naye obengi biso toya verrier directement pour que osola na ndeko. En tout cas merci beaucoup na ba nyonso FM télévision to comme na sona suka émission to kutani mbala sima à la prochaine. Bye. En tout cas merci tout le monde. Mais ce moi ça te va so vandi kaka. Comme ça yo vanda kaka. En tout cas na dit que nzambe osunga ileka na bien yuzaka ni makasi yuzaka makasi na biyo simba. Makambo mosusu ekomelaka biso na vie toyebaka te euti wapi ebele lelo tozomona bakoma baveugle bato mosusu mpe abotama normal mais lelo akoma lokolo ekatana misusu lelo bakoma maboma alors ebele mpe lelo tozomona bazala na bambongo mais lelo bakoma bapauvre misusu lelo bamaboko ekatana bango bandeko mosusu mpe aotaka mosala alaki mwasi na bana ake mosala na makanisi ozonga pale mais azongi boye akutana bakulu na butu bakotisi ye mpe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie
Désormais, chaque jour, à partir de 18h, Bokozwa, émission Labino, réalité à vie. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Chaque fois que tu as Rabino FM télévision et la Rabino Mambasika. Réalité à vie, c'est une émission Oyo. Pour découvrir l'histoire vraie de la vie. Pour que, et puis ça biso maele, obiso de tikali toye nenge nini, toye kovanda na vie. FM télévision, Kima Kaka. FM télévision, Yaboye, jamais ezala, toujours.